Oyokinga ai na minute sobima ndenge kaka sikonde na zoloba Ola et qui a travaillé na photo na ngai panganga pona ngana lingaye oh hier au faut hier où t'as foxé mais yo moko comme na boli ouvert donc ce kana moni ebo mbala moko esili mwana bandali et bandi baner simba le cadeau terrible ba mekini ngo se simbite Dima. La combo na Yesu. Ngai Josué. Mwana Yesu. Nzimbi ya pesi. Kaka ndenge na simbi awa. Esi so. Na koko na Yesu. So. Omonde tozala boy balanda biso belé. Oui. Abenga pe na téléphone comme on dit minyoso papa ni tutu nazana problème na mona yo tutu ngabio yaka na église. Komono nga na moni nzamba bisanga ki ye ala makam. Na kina kutana comme ça au bon de la pona ngai na simpe na bondi atangeli ngai liste une dizaine de pasteurs wana mission o ya salaka Chaîne Chebiso Télévision, Facebook Chebiso TV, YouTube Chebiso TV, WhatsApp +243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci la confiance et si qu'il y a une fidélité au message européen Sabiso, dans le meilleur de chaîne où Ezalaka, la chaîne qui vous ressemble. Parce que vous allez bello sur vos postes de téléviseurs, dans le moment où vous émissiez Koti et Bravo Jésus, Police des Stars, derrière le masque, pour na commenter, pour na couper ça, bah remarque na bino, pour na resunga biso, tu vas améliorer mon salaire, na ndenge ou esengeli. Merci pe na yo moto sabonate. Yo muto zaka mutema mabe biso to lingaka yo to kontaka sur bino parce que to yebi un jour ezali o bongwana o yana kana biso o banda ko mutema malamu o banda ko sala ba bio fait de tabita donc ça va ko sala pour que continuité na yo na vie ezala mulai. Merci pe na yo moto sabona et mais emso otindira baninga ba liete ngana ko préférer na yo otindira lieu na moninga pour pas tala émission ayo kaka le solo te na musika ye moko vivre ka makambo o elekaka na oisika parce que na kata chaîne oyo nzambe ndazalaka à 100%. Ezalaka papa elite, ezalaka papa tomate, papa Eric te, bato apesa la solution mais nzambe nda à travers biso ndazalaka ke ngolu na ye et se manifester pour que tout le monde a le boko na ye. Et oko excuse ngai nazapena na esengo to na boka sponsor na ngai parce que à travers ye des nazui santé paisible, à travers ye des nazui makasi notre sponsor Nakatsa Oesika ezalaka Jésus-Christ de Nazareth parce que apesi miso nyonso tozali na posa bana tozui bana tozali na posa misala tozui misala tozali na posa ya avancement za partage na biso jamais tosala eloko na chez biso ekita na se nyonso tosala rekendaka toujours l'écolo parce que zamba zalaka au rendez-vous peu au contrôle na Katsa Oesika. Merci infiniment à papa Chiki Mokadi pour na repesanga confiance et à Oza Lokola présentateur pour na émission Lolo Police des Stars. Merci aussi à l'équipe technique le Rode à l'ombre. Merci à madame J'espère Kachama na niveau ya caméra. Merci aussi à papa Israël Monzo, merci aussi à monsieur Jacques Milambo, à niveau de la caméra. Merci aussi à Naturel Mwanza, la personne qui a commandé plus de 10 000 boutons pour que Bomo Nabiso qui tourne à Banda Kunabiso. Merci aussi à Israël Mwanza. Merci à l'assistance de Josué ainsi que Joyce. Na Oesika. Bande Kobalandi. Toye sous une émission Oezalaka, Police des Stars. Pourquoi Police des Stars? Police des Stars, ils ont une émission Oyo. Ils ont ça la biso. Ils ont pesa biso ngolo. Ils ont pesa biso makasi.
ya kokota na présence ya Nzambe à travers nos invités auto ya marana oesika. Mingi ya majorité au ba ya marana kati ya chaîne avant na émission Police des Stars, c'est toujours de serviteurs de Dieu. Nga o na ote ya yo, to nga o yo moni ngai na niveau ya présentation et émission, soki Nzambe te mais na ndenge na sala lelo amfite. Imaginez janvier leki. To komi na décembre yango esilaki, to kozi na janvier plutôt. Janvier pe esil to na février. Parce que mitala bien mamuni ne simbite na kati ya vie na yo. Na linga verset moko ezara Jérémie 29 verset 11. Elobi na biso clair. Nzambe a tie projet du bonheur, non de malheur. Parce que projet Nzambe zangana yo to vivre vie à l'abondance, aux à la bonne santé, au bala, bana babi la te, mais yo bana bakoma souk sa maladie. Maladie nyonso yara na mboka. Ekota aka toujours et pas bala na yo. À travers cette émission, l'homme de Dieu Oto Yambi, de konanga yeza mbongo na yo te moto ebikisa bana na yo. Parce que ça qui déjà mbongo na yo depuis kala pe babika mais so babiki te fongola motema o accueillir l'homme de Dieu to yamba lelo pour que Nzambe akota pe na ndaku na yo yo pe na mois ya février au vivre différence que mois ya janvier. Nazanga mon côté dans un évangéliste Lokamba. Papa Lokamba na pesi bino mbote. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour journaliste. To sepel ko ya mabino na ndaku na bino ezali chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci beaucoup Naza et mingi. OK. Ndenge boyambi ngai. Bonne santé physique ici que santé spirituelle. Santé physique très bien, morale très bien, spirituelle très bien. Ça se voit directement. Na nega bo vandele c'est que grâce à Nzambe ezali kolo na bino. Amen. Et ya malamu peso salama. Amen. D'accord l'homme de Dieu. Et Yamboto bande d'émission. Te rendre grâce et pas Nzambe sous votre permission. Merci beaucoup. Tobondeli. OK. Oh Seigneur Jésus, tu as été merveilleux pour moi. Les tout-puissants, tu as été merveilleux pour moi. L'agneau immolé, tu as été merveilleux pour moi. Yesu, merci. Ce qui n'a pas vivre. Si moi je vis, c'est toi qui vis en moi. Tout ce que je fais, c'est toi qui le fais, Seigneur. Manifeste-toi dans cette émission. Bénis tes enfants, guéris-les et pourvois à leurs besoins pour prouver que tu es réellement Jéhovah, Jireh, Jéhovah Rapha, au nom de Jésus-Christ. Je bénis cette chaîne et les DG ou les PDG, Cheikh Moukadi, ainsi que tous ceux qui travaillent. Pourquoi pas les journalistes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, merci Kitoko na prière. Papa Lokamba Sali et Bonne Tonga Nzambe. Et ton là très bien. Est-ce que vous avez l'homme le plus recherché du monde? Oh oui. Même dans le message, il peut s'en numéro Papa Lokamba. Parce que le problème où ils ont dérangé, c'est que Papa Lokamba n'a pas de solution. Oui. Si on a la mituna, Papa Lokamba, on a la nini. C'est Zali. Matthieu chapitre 11. Verset 28 à 29, Bible lobby, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il y a des instructions à respecter. Mais les gens ne tiennent pas compte de ces instructions. Balinka kaboya na mikumba. Toye na mikumba. Yesu abengi biso toye pa na ye. Mais to sande mibeko na ete. Biso tozo payer prix ya koto sa mibeko o Yesu apesa ngai. Et yango ndezo sala ke bato bamona loboko na Nzambe dans les bons et dans les vrais. Parce que la puissance que nous avons n'est pas contre la vérité. C'est la puissance dans la vérité. Et la vérité, c'est Christ. Christ, c'est dans sa parole. Voilà. Amen. Parce que vous savez que ça a versé biblique qui était le rôle à sous-bassement. Parce que moi, dans Nzambe, to moni na bafoui. Et Bible les a wana pona resunga biso poto yeba kolande la principe ya Nzambe. Papa Lokamba. To le cas qui n'église. Tout le monde est dans un moment de prière, même sur Facebook, dans mon ba photo, manifestation, rendez-vous, Zamba zala ki lolengeni na kati église même. Nzambe, ce qui a l'inga sala au sala, ba força Nzambe te. Gloire à Dieu. Ce qui a l'inga sala te, a sala pété. Hein? Comprenez? Parce qu'on ne force pas. Nzambe ba bonde la kaye, Nzambe ba prier kandeye. Mais on n'oblige pas Dieu parce qu'il n'est pas notre serviteur. Bisone toza basali na ye. Bisone toza bana na ye. Ozana papa na ndako yozo obligé papa. Oza ko imposer papa non non.
babotaka papa te. OK. Papa ndazaka déjà na kati ndako. Voilà. Alors, eza église ya papa. Yango, ba église mususu bazoko sala ba manki on ba nini, eza ya papa te. Donc, l'église c'est la femme de Christ. Christ c'est le père de nous, ses enfants. Biso tozande bana na kati na église. Oyo ezoleka wana ezali papa azopesa solution na bana. Ah, on a nzambe moni mtapesa solution pour que bana na bakangola. Ouais. Oyo tona kinga mwandambo. Car na moment vous na prière, par rapport à ba témoignage, il y avait une sœur oyo Abele Liboma. Abele Liboma. Ouais. Ma cause oui ça Abele Liboma et ça qui talata. Moi et conseil na ko pesa ezali boye parce que tous na des témoignages ko le kalelo. Bien qu'il y a ba témoignages ezebele, ba musuba témoigner en coucou, ba linga te ko bimana miso ba tomé, poser coucou. Ba konzi mususu moi bo lekisa ezate. Mais ba topé mususu ba lingi me ba konzi o eleka ekoleka na yango. Zade oya sera bika na Liboma na moto ya bika ki na paralysie. Ya Liboma ndeko landa bien. Conseil on a zo pesa. Au liaka na camarade bomelaka ainsi de suite mais salantation pour ibi misala na ide. Ya kene ko kanga suki. Ba kange suki suki sili. Ah suki ngi bien C'est comme miroir ezate. Asengi camarade miroir. Camarade aboui. Azana ngome aboui. Ya ça tu penses on atala na kotu afungoli apesi. Ya tali en tout cas na mi kitoko et tout. Mwende ngatali ona. Mutu gangi. Pour na miroir. Azongi sa mpe na sac. Mais mutu et bandi baner simba le cadeau terrible ba mekini ngo se simbite. Ndesi moko to sambela kana ye. Ya camarade na inde mutu Abele Liboma. Awite makamba boye. Donc il n'est pas pasteur José. Poto meki partout par simbite. Il cancelinga pasteur José nde. Donc il est aubika. Ba benganga d'abord na téléphone puisque azo kata bilamba bazo. Ba mekini ngo se simbate. Na ibo jamai na sambela na juma na sambe no bo melisa bo sopele pe na mutu. Azo kimia comme ça lobi bo ya nae. Parce que c'est un dimanche, faut pas aller lundi la délivrance. Les temps ba melisa ni et apaiser mouké mécilité. A créé ba dégâts et puis tant ba yene prière et à lundi délivrance. Matin ils alakate. Vous avez délivrance. Ba yena e bo moni bileli to bondeli nzamba bixé sur place à zongi normal. C'est que ibandaki directement sur le chanteur encore celui qui talata la tali. Oui. Des places à bani mba. Camarade a qui na imba. Oula. Yango keba na ba poudre yo jeune fille, yo maman, keba na poudre ya moninga na yo, keba na miroir, keba na mafuta opakola, keba na parfum, ba rouge à lèvres, biloko wana ya ko ya ini tout ba parfum, sala sio mingi ba okepa na nganga. Que ceux qui a vu miroir na ye à travailler, ndenga osala beauté, era obima mibali balandaka ye, ainsi de suite. Au parfait ce ka tie mibali balanda même batambongo, bango ba visa ka batambongo. Ba star. Omoni net moko a visa kanga mais et ça les retour to robeta masolo mokolo mususu Oula et aki a travailler na photo na nga ipanga nga pona ngana lingaye hier au faut hier uta faut c'était mais yo moko comme na boli ouvert donc ce kana moni e mbala moko esili mwana bandal sérieux église B te mwana bandal ala nga na TV au monde to zala bo balanda biso belé oui Baké pas marabout ango va travailler et tout marabout biso no 5 sur 5 pesa $30 après $30 va pisser poudre comme ça soit pas collé soit tiens na parfum et si il y a qu'en église tout le monde en a abenga pe na téléphone comme on dit mignon son papa ni tout na problème na mona yo tout bien il y a qu'en église moi est-ce que bimaka pe libanda okutana batu na bimaka mais libanda ceux qui obinga na ya là on supporter ba frère nanga il y a déplacement mais soit une église no yambo gratuit OK ça va na oya OK oyamba jour bo ici aye ko mononga na moni nzamba bisanga ki ye ala makam voilà abusalité que biso to oui mi faisait différemment na miss oya zo mona voilà to za blendé et ko yana na ki c'était pour bato belé ba meka esimbate katanga moninga bwembala moko na moni akomi agité abi azana problème ozo makam no afandi ana bito sambela c'est otambola na ko solo ya mabe abi sola mabe ngami oui sola mabe
bisika ozokota nzambe osepela te makambo sala osepela te soki obongoli motema te eko balukela yo abandi neti mwa kotangisa ya miso et tout bon ça va au papa nayaki nakutana nao comme ça obondela mpo na ngai nasimbi mpe nabondi mpo na esili na bizonga ntango azongi nde ale esali retour oh la 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 esimbi te bakangi basimbi te bakamane babengi nde baye na ye nayi poko osalaki bongo omoni siko or marabu wana mpo napesa ye kisi yango wana akushe na ye mpo na kisi travail ta degré ya semence oyo batikeli na place oyo yawute tiko ntango oye pa ngana ozala mbala moko na kwei na ye epuis esili soki balukaka nini edongi grâce à nzambe ezala kati na bino na obondela mpo na ye c'est Patrick Munganga moto akende opesa baptême ye aza chargé na baptême nde apesa baptême esili akomi na église fallait presque 2 semaines na église après ayokende bon yango bozalaka discipline mpo okomonaka moto aye na église oyebi ye te jeune sœur aza kitoko makasi donc biso kitoko makasi atangelinga bapaster awa na Congo oyo akwisa oyo babima na bango limete nini ainsi de suite Matonge et tout commune à Kinshasa Bandal et tout atangelinga liste une dizaine de pasteurs wana mission oyo ya salaka pour je succès na ya ozaka semence na bango esili akekuna allez omoni siko mais siko esali retour yango pasteur azalaka kaleso petete il faut olata lingwanda kanga mokaba bien kanga robinet na pasteur c'est pas fait pour tout le monde nazongi pour un témoignage ya sœur oyo nabi ko lingo poser question tozo a témoignage après tozo nga pona commenter par rapport ya témoignage ndenge les gars ya sœur parce que ba tu sengeli ba mona naturellement ça so toza langage moko to mona témoignage na église mi malolenge sœur abika ki poto ya na papa poto ba ko kinene émission na kombo na Yesu Christ recevez la grâce recevez la grâce yamba délivrance yamba soya zata etika yo na kombo na Yesu Christ nguyanyo soya tene etika yo nyoso ya damu alebia tika toto tika na kombo na Yesu Christ yamba délivrance na kombo na Yesu wenda shima ya koda yoka yona ni na mwana yamba délivrance saba loba soki te na boma shima mwana kizela saba yamba délivrance na kombo na Yesu oyo sala nini yamba délivrance yamba délivrance oleki na zela kitalatala na yakina ndapu na ye na kote na kotala sera na biso pesanga kitalatala na tala elongi apesinga kitalatala na tala elongi nazoyeba te oyokinga ai na minute obima abloke pema na ngai ndenge kaka siko nde nazoloba oyebi na ibe to mayo nde na oyebi na ibe to oyebi aza na tina na libulu wana ndenge na simbi mayo pema na ndenge ezotouche nzoto na yo ale bima na kombo na Yesu ngai Josué mwana Yesu kaka ndenge na simbi awa so na kombo na Yesu so okosani adresse oyo eza mwana ya Yesu kaka ndenge na simbi awa loboko na Nzambe esimba au nom de Jésus place nyonso batie esprit na yo na réclamer yango e ya kozonga awa au nom de Jésus allez nakangi bisaka na yo mpe napesi ordre na kombo na Yesu libéré soki nazotumba na moto osembi moto etumba sikoyo ye sikoyo atika moto Nzambe etumba ye sikoyo alibeta
C'est. Papa. Comment on a? Naomi. C'est Naomi. On va dire papa. Navanda kana munene numéro 13. Na munene numéro 13. Est-ce qu'on va Kakoli, ouais? Ah. Pema ici zongi. Ndenge kaka usilinga. Esi pema zongi. Amen. Seigneur. Banda na yo. Ok, amen. Mystère nzamba tindanga na mokili na nasali te. Nasali mokili eloko te. Nasali eloko te. Naza innocent. Naza innocent nga ndekolo bino na telemi awa. Naza eloko nzambe. Nalingi babundisa yango. Babongolaki makanisi na nga. Okozosanga. Okima. Kema. Bakangi yango. Merci beaucoup. Yahweh, Yahweh Moloki, Yahweh Bimisanga, Ok, nous avons un peu de chacun. Nous avons des amis. Et nous avons des amis. Amen. Natiki yango papa soki ezalaki ya nzambe kaka bitumenenge komeza mo papa permanent nayebi yesu mokonzi komo pix na nzimela ka yesu na nzimba natelema kala miso ya bato ebeki ngai naomi mpe na siba te nazalaki lokola ngula kotambola makolo na mai tangu nalamuki namukaki na yesu kina kosalela yesu wana kino sukali wana nga nayebisaki yesu wana ngai naomi na chone prep soki yo bikisi ngai nakosalela yo nakotemwanye kosala makambo wanakosi nzambe nalola mona nakosalela yesu wana nakosalela yesu wana nalekisi ntango mingi na mokili nalekisi ntango mingi na mokili sabundela ngai ça va on témoigne après oyokika ça va nzamba pambola panse na sikane to betere yesu kolo maboko balingaki babobe pour rien miroir kaka 5 miroir bidefa te fatika natala miroir bapesi miroir tala ndenge koni miroir ya 500 fois ezalaka ya 200 soki yesu te nani bakonzi nani nzambe tala bakolikolo tozobondela sikoyo ke nzambe abatela Naomi miroir wana bapesaki atala epanzana ezika na moto nakombo na yesu bondeli Amen. nani mokonzi est-ce que tokobetela nkolo maboko makasi nabikamwa utondangu ya iye nabikamwa utondangu ya iye elombe mobalo fana nyose pedikamwa yo saboliko pedikamwa utondangu ya iye nabikamwa utondangu ya iye loba amen betela nkolo maboko yo kutika lawa motika lawa
Ah, kozonga ndako lelo te, ok? Na kozonga ndako te tino na koyoka kimwe na témoigner. Alléluia. Alléluia. Amen. Ayaki nana. Nana ayaki nana. Ya. Bino ba kina boy. Je boli kolo la télé. Alléluia. Batu ba kina no bibo ya. Mama, qu'est-ce que yo moto yaki na Naomi? Azanda ni pana. Aza koko na ngai. Koko na yo. Siko abe malaka. Abe malari te malari ya abe te ko ba sa ko tatola. Ko ninga na ya yaki na ndako. Dawa ye na ndako asengi ye kitaratana. Ko ba sa ko kanganya su. Suki yango esila kite. Upande moko etikala ya pese kitaratana. Danga pese kitaratana oleke ya zongi la kitaratana wana akamati atiango na chakosi na ye akinanga. Ezala ka mercredi. Mercredi ye kumata shedi mana bamiko kolo bamino balo kitaratana ko izandengini. Problème nyose di meli na nzela ya kitaratana wana. Banda mercredi. Ti le lole. Pesa ki ye mercredi. Bongo ye bien ndengini. Moto ye na sala biso. Ah, sérieux moto ye pesa banga. Adresse na bango. Ah, pour ça là on est na bango. Na bango. Ngena ya prière bana 14h. Donc quand tu bites, on prier on quand le mot qui nous toka te ko kazala kuna ayo kabete ngape bana tona yebite. Na simi mo na bosi mo to ya prière. Donc ba ba ebisa na yo me ko fanda na simi ko na yo kabete. No mo kabete bana to ko na moniete na ke na ke tala. Na ke mudu mo ta ni boaka. Ando mo e kate na ba to le ngo senga bite bo sur. Na ebiki so zaki ba benga ki yo. Siko benga ba fika kabi pasteur bibo kanga miso bonda po atala ki kota po ataba ko loba tanka yo bondeli obiko za mai bo pese to pese na moni wa kimi koti mais ensemble ne kaka ye esika moko otaba sutile za ki akata bilamba bana mba kimi koto yeka an église pasteur to komika abio donc mo na ka pasteur bite fanda yo ke mo na pasteur ni pasteur a monos. Nzambe na bomoi. Nzambe. Nous en mettons. Ah ouais. Bien. Bela veste. Aussi marqué. Ah maître Joseph. Yote. Là, on commande à dojo moko, tout ça là, sport, dojo moko, tout comme un vache. Jamais avec ces là. T'as qu'à nous jouer. Oh yes. Merci à Papa Naturel Mwanza pour na témoignage ou les gars na kati église mema et Papa Lokamba. Papa Lokamba. Et ngamo na moni do lingi démon azoko se manifester na nzoto moto. Ce qui m'étonne parce qu'il y a un langage qui dit simplement moto akangara ibini ba fongola. Comment ba esprit wana ba kota na ba instrument lo ba kitala tala ba poudre pona ku bebi sa vie ya bana na Nzambe. Ouais. Et ça a un mécanisme parce que pour ça la délivrance beaucoup éveillé peuple de Dieu tout mié balolenge ni to kota musafi. Oui, puisque nous avons des sala mokili na yeza bongo makambo ya mulimo eza contre na makambo esprit. Et l'homme charnel a comprendre makambo ya spiritualité. Mais l'homme spirituel nda comprendre makambo ya. Donc nzete ko loba, ko latsa esprit na kati nzete. Mutu pe ndenge moko esprit ko kota na nzoto. Okoti esprit na mir, to na ndako, to pe na mutuka, to na téléphone, to na ekoti sala nyonso parce que makambo ya mulimo ezala bongo. Vous comprenez?
Potomoni na Bible ils étaient zoloba. Et pas Moïse. Nyama azoloba. Et voilà, des choses là existent, c'est pas passé jusqu'à présent parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et les esprits sont réels. Un jour, j'ai prié à Mumbele, j'habitais chez le pasteur. Tu prié ici, tu kati, tu paies ma maman, on va ola langa na bimi libanda, na bani nga prière libanda. Et souvent, je faisais ça. Et puis, na kangindo ki physiquement. Ayaki koloka. Na kangiye physiquement. Si après, tu as négocié 5 bolim, si na prié pour n'écouter, na yambissé na prié. Na keti bo support anda ko na à côté na zongi. Na tongo, na ibisi bango a rien, biso tondi maté, tout ainsi de suite. Bon, ça va. Il fallait qu'on la musabi son problème ça prochainement. Le jour suivant, na bimi sur libanda na sambela na okavanga na la musabango. Na la musabango. Pasteur Béni et même Koyanzo na bato bazala kiana, bato bimi libanda to sambela. Du coup, 3 nyao ya pembe na ya mwindu na musoya ya chocolat. Babimela biso bodon nyao babimela biso bodon. Côté bauti to rébité. C'est comme babimela na les même Koyanzo fara et même Koyanzo na kufi na kompoto de chose nyao ba sud. Nyao siko mi bale ba kimi moko ayi côté ngana zali. Et no bi au nom de Jésus. O ya pembe. Au nom de Jésus. A kimi bale moko kati na lupanga ngam. Ezate ke nini bango ba yokate biso nyonso nyazoloba. Sans effet na ba au nom de Jésus na bino. Ah, oyoki. Bango na de jenga bishi bokata. Mama na ebio. Omoni ndengo yaki komeka biso. Okota ndako. Petit okufa. Kande wana. Et puis mamango akota ndako ti na ndenga yipe kokufa. No wena na loba mingi ezate puisque na bandeke na bani na oka mingongo na bango ke soki azoloba na oki message azopesa. Na kangi parenthèse. Na bandeki. Oh, na bandeki. L'homme de Dieu. Na ba fourmi. Kasi so kozam homme spirituel ko comprendre makambo na zolo. Na bi na kangi parenthèse to zongi na makambo to zolo be. To yo loba makambo mukolo mususu. OK. Soki nzamba fungolio mémoire, a fungolio matoi okoyoka. Ouais, vous comprenez? OK. Bon, manifestation ya ba esprit eza réel. Et qu'on posséder nous autres amutu, to qu'on posséder miroir na yo, to montre na yo, to ni tout ainsi de suite. Ya on moni même na kati na spiritualité. Biso bana na nzambe surtout biso bato toza ba saint homme de Dieu. Même elamba na nga. Ilata kanguya nzambe. Aux yeux elamba na ngai, ou utilisant ko saloper miracle, moni pe miracle. Voilà ce que je dis. Il y a des témoignages. Un frère yé pona repasser bilamba na nga mu Congo, abela ke moru de bimakaye. Siko yé mo kanengo repasser peut-être papa ça na onction. Ndeka no repasser bilamba mu Congo tellement et moru de bimanga. Azukaka ami finiki nano chemise. Ava repasser abi finiki yango et kiti na mu Congo. Après alongoli a repasser na et limwe se place style Oh là là. Donc moi na loba mingi ezate na ba pochette muso na pangu siti esi na tiki mama moko azalaki malade asengi nga yango ndenge na pangu akena nguna ndako tanga lali ya tiebo na diabète na tension na malaria chronique elimo abiki sur place bon voilà pour na lobake même nganga kisi akuko ko sala eloko wana pe nganga nzambe akuko ko sala eloko wana voilà mais oyo ya sero ezalaki nganga kisi mutasali mais nganga nzamba e alongoli yango et puis voilà c'est ça azongi normal. Gloire à Dieu l'homme de Dieu parce que même à ta Jésus moi so bande otanga makila et lamba Jésus tonga simba. Ah simba ke lamba. Abi kuluma pesila ki katina. Car na moment est refini parce que tout ça na moment la biso est refini. Ouais. Tout ça vivre toujours bikam refini. Il y a refini ouais. Tout ça les gars toujours na ereb. Oreb. Oreb pour tout le monde a toujours montagne oyo Moïse a beti na rocher ne bimisi mai. Ouais. Yango to ça nango. Papa na pas qui paralyse. Ouais. Donc beaucoup zo salaté à salaka aza fonctionnaire et à l'état batinda e aza détaché na Gambela. OK. Na marché à Gambela. Bande na zoloba ezaba prévu que on vérifier. Voilà. Alors na moi il paraît très bon parce que ngana ye toza bandeko azali mwana ya oncle na ngai. Hein? Voilà, grand frère ya maman mwana na ye. Alors ça fait longtemps tout le monde ya ça donc ça fait longtemps. Sikoyo akendeki musala donc za fonctionnaire à l'état. OK. Ça le ministère de ce qui économie nde ba détaché na Gambela. Donc voilà, ça fait longtemps et puis à ça la kuna mais ils a likambo moko spirituel ce qui s'est passé.
dans fin octobre il paraîtrait toko en novembre il paraîtrait ake musala boye kana musala au kambala moko ka akui ba lokota boye au côté le matin likolo na liboko paralysé ba meki na hôpital ti esimbite ti akotinda donc moi sina ya zole la c'est-à-dire ko lokota ye ko sukola ye ko longole ko latse ba pampes ko longole ba salité ko lesa ye makamuni surtout ba tamboli azana ba cliché sur ba na yano ce qui hôpital na yano ba nini ba par-ci par là tout hôpital le ba tamboli belé bondo et ainsi de suite so ba yo lukanga ka sala kite na voyage ki ba yo lukanga na janvier na sala kite na voyage ki ba vite a voyage ki OK titan on a zongi ba prendre que na ye nde moi sine mutayaki dimanche écoulé na yambie azolela oh qu'est-ce qui ne va pas oh ndekono kuna belle paralysée ça fait 2 mois et quelques jours kolokotaye bani tout omeki ndenge nyonso esimbate mais boye ndenge ni boya na india comme le dimanche boya ne mercredi ça va nde si mercredi era koyamba baye na et au vu de tout le monde na bato bazala ki on a pona na yamba bazala ki on baye na ye di boko penza misapio et ça et kota boye na musape kota boye et kakami ouais oui nyonso e kaka avanda wana bavandisi na tunie moi c'est à expliquer ndenge zwaki et tout ainsi de suite mais nzamba tal c'est la cause na bi ezane na musala bozo welela poste mais si balterne na yo moto asali we pona ye a remplacer alors ye a olongwa wana et puis nzamba obeta yo zobika bon na lina recommander wi d'olive pour na sambela ake salela na ndako nzamba banga te simba ebondela pona sur le champ ouais na simpe liboko na ye na bondeli na benda bon na bondeli susu na sim misapi tango na o sala misapi boy na moni misapi comme fungwama na continue sous prière na simbi na benda susu oh ifungwami c'est moi miko na bitia boy ateboy ali na simbi likolo paf telema bala moko tamboli sauter sala boy titala botandenge na sala seba exercice changement bana bazala ki wana ezala mona redi redi azala ki sur place na bana mususu moi sina leli na imoka leli po bandima kité et abiki sur place ici c'était mercredi tant bazongi lobby nango ake musala boy moto yo abano combattre akimi ndenga akimi anaba balongoli pe mbala moko oh là kamara molobi na ye avant tango sambela ye nepe o eke salamela ye tango zongi ba chasser mbala moko pe ici et puis abani na musala ti dimanche yana ye na église yana voilà nyoso wana abi etika kama mingai muke mingai mais eloko ezatena bonne pone le succès voilà pona kolobake nzambe azali yango na zolo balelo tozalaki na rifidim OK na kati ya rifidim tokuti Horeb mais bana Israël bien que maebimi na Horeb mais place wana batie kombo parce que Exode chapitre 17 totanga ki version OK bana na verset de okiti baswani saki Moïse ba contester contre Moïse ainsi de suite mais solution monani tant solution monani ba sepeli de sikoyo ba ekotia kombo place ngwana Massa et Meriba OK yo ki sikoyo yango sikoyo nazo expliquer bana na Nzambe tanga bomo na sikoyo Bible ndenge ezali comme mabiso na makambo ya bien Exode chapitre 17 yoki na bandika wana puisque voici je me tiendrai devant vous 17 Nabani verset 6 je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau et le peuple boira et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël il donna à sceller les noms de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y a-t-il pas amen amen oyoki sikoyo ndenge tozolo bawana sur Massa et Meriba sikoyo nazo expliquer bana na Nzambe parce que na expliquer nyo sauter na pesa ndam comme ça les restes bolanda biso na Josué Lokamba TV bo s'abonner pe kuna okay. Bolanda pe ba actualité
na makambo nzambo sala yo pe nzamba ko salela yo. Voilà. Massa ezali ba épreuve. Massa ezali na hébreu, mais ce qu'on a français ezali, ce sont les épreuves. Ce sont des tests. Nzambo tester bino. Nzamba zo tester banana ye. Massa ce sont des tentations. Bien que Dieu ne tente personne. C'est le tentateur, c'est le diable. Vous comprenez? Bon, il y a quatre exemples de tentateur. Oh, tout comme tu m'as là, tu as tenté, tout comme tu m'as dit, Satan à terre. On dit ce qui nous bref, Nzambe paix, à Osalissé, à l'exemple, Satan n'a pas tenté. Ok. Ah, vous comprenez ce qu'il y a? Oui. Mais ce qui au réussi, n'a pas preuve, na tentation, il y a Satan, au réussi, tu auras la gloire. Jacques chapitre 1er. Ok. D'accord, l'homme de Dieu. Voilà. Jacques chapitre 1er. Verset 12 à 15. Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Que personne ne tente ne dise que Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et la convoitise, lorsqu'elle l'a conçue, enfonce le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Oyoki bato baloka, oyoki bato baloka, a sali dégâts et puis bato ni obité, et ça comme tentation. Hein? Et ça Satan. Et ça finit Satan. Parce que Dieu ne peut pas tenter quelqu'un dans le mal. Nous avons ma collection de preuves. Oui. Verset. Oui. Et puis Satan a pour avoir tenté yo pour bunga siko yo zela. Okwe ya pena na des preuves zo leka. Ok, ok. Voilà. Voilà. Nga na supporter tentation. Mais na moka ndenge zo lubake. Nzamba ko pesa kaka moyen pour na bana ne pour na longa tentation, longa tentation wana. Yo tentation so kwera kaka. Okorate la couronne. Nzambe alengeli pour na biso. Yango massa et ce sont les épreuves. Ce sont des tentations. Ce sont des tests. Nzamba zo éprouver foi ya mutu. On comprend ce qu'il y a. Yangonde test à Israël. Ils étaient éprouvés. Les épreuves. Comme il y a désert, ce sont les épreuves. Comme il y a biloko akole ezate. Et voilà. Soigner ce que Moïse. Il y a un mot on appelle ça na Meriba. Meriba qui veut dire les querelles, des disputes, contestations. Et dans le langage spirituel, Meriba symbolise la rébellion, la contestation contre l'autorité divine, contre l'autorité établie. Même l'autorité de l'État, même l'autorité Yanzambe, contre hiérarchie. Vous comprenez? Donc, nous avons bengi Meriba. Il y a un monde qui est belé, vous avez bien, naïe. Vous avez bien, master, vous travaillez comme papa, vous promotion dans Moussala, il y a ces pénalités. Ok. À ces pénalités. À combien que soit soit à après quand t'attends à éliminer pour la poste gars ou mais vous allez bien au moins ce sont des choses qui arrivent il y a un autre bien Meriba moi à combien que soit ni ça à combien que ino même que finga et tout à combien adversaire na yo à combien opposant na yo vous allez qui bien mais au bali mbala moka balukeli et voilà à ça prête il y a kolinga même na mobali na kaka pona a détruire libala na yo aza prête à kota tanga ngabwa kilota mbasu ozala ko bota te oboti nde na mona bébé ya 3 mois babwa kele mbasu oh là 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 hein na mona 3 mois alinga kufa et le kana ba TV mususu wa nzoka iza témoignage ngai ne mutu na bonela pona bébé oh là ah mais oui mais je te dis l'église même ba fa ina mumbele na munzana to sambela na sœur Lydie na tanga ba kombote voisine na ye bébé il y a 3 mois. Ba meki na hôpital et simple titi ba yene bébé alinga kufa. Tala kingo awa et comme ça. Ba na leli mais je pleurais. Et na jus d'olive, na pakolier, na mélisse na bondeli pa, balboko tout.
bazongi ndako pe na bi retour expéditeur tant baka ba komi na ndako ba moto asala ki yango bouf a piqué crise tanga sali crise simba ba men hôpital ye moko nda confesser ya kufi parce que ina ki bébé ona alinga ite babota mais curieusement na komona eleki na TV mususu oh Eva Didier aketi abi mais c'est yo bébé abiki yo que témoin kuna ndingi hôtel zali shida ba pesa $400. Oh là là. Tu la babilo ka bon. Oh là là, peuple. Alors pour na kolobake Meriba ezali querelle, ezali dispute, ezali contestation. Ba mususu ba s'opposa contre Moïse suite au bito tanga ba verset ezali belé. Hein? Nakanga nanga ta Bible. Suite au bito tanga ba verset, il y a plusieurs versets na Bible où il y a opposition ancien comme Nouveau Testament. Na Nombre chapitre 16. Les fils de Corée, Data, Abiram et consort basale Kiri, bah Moïse yo la sakani. Yo kasi kanzamba zana nzamba zana bisonyos. Nous sommes aussi des prophètes. To opérer par miracle et consort. Boni ozingo matela biso consort. Kaka jalousie. Letinda kamutu et comme na Meriba. Et comme ya ko swana et comme ya ko bunda ko bundiso. A supporter di pamboli na yote. Kaka ndenge boteki mo a partir le pango mwana ke poto et bendi batumsu ba voisin jalousie. Ba loki mwana ti mwana ba reflet azonga aw nde ba voisin ba sepe. Meriba. Mususu ke poto moni ke makambe simba tenzo ka ba voisin Meriba. Et comment moi te makambe simba nzo ba loka. Ba mususu kutu ndande ko propre. Ah n'habite so vous comprenez ce que. OK. Donc c'est-à-dire massa et sa tentation, Meriba et ça va querelle, va dispute, pas problème. Tout ça est l'andanaka, est tambolaka des pères. Alors il y a un autre qui parler. Papa, maman, osana poto, il est ça ne va pas. Meriba est là-dessus. Partout les candons et simbate. Massapé là-dessus. Partout si les candons, tentation de gauche à droite. Et simbate. Zamba pesibiso don poto songayo. Benganga, toko bondela aux solutions. Si porter tentation, parce que la tentation, na massa. Ce qui est cédé et si on raté couronne, nous avons l'engagement pour nous. Parce que quand on est dans l'homme de Dieu, comment on a na comme il a qui Job, Job a les gars des preuves. Oui. Mais Meriba, massa et pas mon Sinaï. Et voilà. Qui finit en Zambie. Finit en beaucoup fana. Au coup, ils sont finis en Zambie, beaucoup au coup, fatigué au bicanayo. Mais Zambie a l'élection des preuves. C'est que ça la pour tout le monde sous le moment où on les gars des preuves. Oui. Et moi, botibana mais Zamba tiki na moi condition les gars bi que c'est preuve. Mais tentation c'est nini et lié na moment oyo azo les gars des preuves. Mobala boyo. Au souffrir. Mais non, benga. Massa et angwana tentation et Meriba angwana rejet ba rejeter. OK. On peut prier, nous allons consoler. Nous to bonde la pour la cérémonie kazola nanga Yvette. Les lois en poto. On va rejeter kaye parce que à type ta ba souffrir na mobala babo tibana. Ba vivre moi si fate kana coin, moi si courageuse ou luka pour na lia aso moi loko moi ni tutu. Mobala zimu sala pa directeur. Akomo ya na moi sa makango tina ndako. Abi servir bisotolia. A servir dans le premier tour. Deuxième tour, aye le sous. Na moi sa ya makango. O spécial koka comme ça servir tolia. Tanengina tanga kombo ya mobali. Mobali parce que toi ça va non mobali yaya, hein? Voilà, par respect quoi. Ah, yaya bo. Ah vraiment. O yakana mo sa encore un peu. Premier tour bina servi, na servi. Deuxième tour pe suko ata yo moko, hein? Pona nino lo bongo. Mobala ngope abala yete. Asenta kande ba yeti kaye, nde ba continuer bongo ti, suka yo za musala. Suko a chasser. Abina salo cadeau ya bana wana. Allez dit. Bana yo boti ake akoma kotambwisa pondu na matembele pona alesa bana moye batanga ezate comprendre ye ake ko bala siko mosi wana bali atina na lelo c'est ça na enregistra kabiso. OK nde siko tango aye to kutani ya yoki to musique ezo beta église aye akoti souffrir 5 ans mobala bwakanga libanda abala mosi mususu azana mbongo akipaka bana te tanga no souffrir potolia ifona teka pondu na tambwisa utakinga sana suka ti kotoyo to pesi na pasiko na bondeli pona ya sala ndenge ona webisa ameko cedete yango na zolo ba na kati na tentation attention na kati na massa na Meriba au péché te eloko pe monsieur bano bloqué bien ka tambole nini moi hein
Moi, mon chéri, moi, aligné, moi, petit chéri, aligné, ACD, pour na kaka, passer. Allez, sabana. Na bi comme kalisute. Kanga makolo na yo. Nzambo sala quelque chose. De voilà. À côté de saneti, si aye prière. Surtout dimanche, aye ka prière. Mais jour moka ke zando ke sombela bana na bonne année ba fête. Moi biloko nde. À côté na magasin, pour somba bana, asombela bana biloko. Maman moko azalaki wana kolo magasin, asepeli na yo. Excusez. Ah, na sepeli no kata ngokoti. Ndeni komono na pesi kombo bongo ba soluti abi osala kanini o na tambisa pondo ya sola na yenga bosi no engagé ba noter que la ngai kasi na futa ka o abi na boya te. Voilà, c'est comme ça que Joachim Moussala maman na zo futa pe bien azo ki pe bien ti maman na nde mutu asepeli na ye asalisi passeport bamba akoti loko azai maman moko femme d'affaires ba voyager ba kepoto ba kesomba biloko ayi ya tika te kesomba biloko ba ko kuna baso biloko ba marchandi tout fait et comment on zonga yoti kala no luka vie. Ah, gloire à Dieu. C'était ça. Allez qui n'a pas preuve akimi meriba akimi massa. Voilà. Tentation c'est comme ça que les loto lo babali mundele adopté na bana nyonso. Ba tin ba déclarer bango aye ko zo na bana. Papa wana balongole na musala. Akoma ko souffrir tanga yoki bana ba okende akeko kanga bana mibala yibi bana mibale. Oh. Tire la zo vive na sima ya bana. Les losser a bongi a sombé famille au pango a bengi bande comme sous wanini akoma bien. Pour la kolobake. To comme na point moko eza très capital ya massa et meriba. OK. Oui, c'est to prier nzamba se manifester. Nazana mingi ya koloba. To kima tentation. Nazana mingi ya koloba. Mais bato bazola nanga ba supporter nga muke. Bala nanga na Jozo Lokamba TV. Pe ba benga ngai. Merci beaucoup l'homme de Dieu chaîne Ezali. Il y a papa Lokamba parce que ça église les gens toujours chaîne té yom dans la poste la na culte osa fidèle ya papa Lokamba obenga nga pour commentaire mingi papa Lokamba na sepela mingi chaîne Ezali papa Lokamba opesa ko mo chaîne opesa na numéro de téléphone s'abonner au landaka émission chaque moment au Pekoti na Josué Lokamba TV pour que ça soit toujours édifié. Papa Lokamba, merci pour la présence Labino. Tout beaucoup m'a déjà vers la fin le lot Ozali dans mois de février. Nino oyebisa na bana de Dieu. Toza na mois de février et loko na koyebisa bana nzambe za boye. Moi otokoti. Eza moi moko ya kitoko parce que na fin du mois tokozana prière ya ba mama 2 jours. Na yo pesa ba date. OK. Na modalité. Mais thème ezali 4 couloirs de la bénédiction d'une femme. 4 couloirs, il y a bénédiction à moi aussi. À vos termes, bandira 4. Kasi. Pour na lipamboli à moi aussi. Oh, nyo soza moi aussi, sexe féminin, oza la bébé, oza la maman, oza la otangate. 4 couloirs. Soki kaka ozu yango paf, et si tu ne seras pas malheureuse. Tu seras la femme la plus heureuse du monde. Et moto akobala yo. Ndako bakolobake, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ozu bonheur. Parce que Zana basi mususu au bali au malheur yeli. Oui. Tout est foutu. Tout est baby. Et ça bato ba là. Azalaki bien tango ndana zo ata engagement te metango zo engagement makambi baby. Azalaki bien tango ndana bali te abali makambi baby. Hein? Azalaki bien tango zana célibataire. Mais abali baby. Même des pasteurs, makamna zo même des pasteurs. Azalaki bien tango za yemoko. Tango kaka bali mo sa yeli porte malheur. Et baby si na église baby si tout. Okay. Solution ezali papa. Au moins ils sont tombés na page benganga landanga na Josué Lokamba TV no sunga papa. Mama yo pendenge moko na kusunga yo. 4 couloirs. 4 couloirs de la bénédiction d'une femme. L'homme de Dieu. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Numéro de téléphone parce que Ezamutuya numéro de téléphone plus 243 89 91 91 055 plus 243 89 91 91 055. Nana 2 numéros. Yami Balez Ali plus 243 9 98 17 18 54 plus 243 9 98 17 18 54. Les 2 numéros sont Benginga au Zangamoko. Mutumsa Yambakate. So Zungate, peut-être notre tourner mission, peut-être na zana na prier, peut-être na oteya.
peut-être on a service non bon de la pona bateau hein et que ça matin non bon de la pona bateau on a concentré yo bien que ton a kati na kena yambi après na zongeli mutu voilà juste ça voilà mais ce que benga que ozunga tête qui un message na ko répondre je réponds aux messages et je réponds aux appels. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup l'homme de Dieu et prière à Souka Tozongi Panabino pour que tu clôtures l'émission. C'est quoi? Bato belé ba benga ba témoigner. Na préféré pe bo benga pe journaliste bo témoigner. Amen. On nzambo sa na prière ya Souka oyo. Soko za na mai na yo ozui. Il n'a pas les obligatoire te. Soko lingi. Voilà. Mais eza biblique, mais eza doctrine te que kaka bato babika na mai. Moto abika ki na AVC oyo. To bon bika ke sile non. Voilà. Nzamba za multi système, mais ezali ke soki o lingi. Voilà, c'est pas obligatoire. To poza na huile d'olive na yo osimbi maboko na ngai. Soki pe ozana ngote osimbi ka maboko na ngai. So zobela osimbi place zobela osimbi maboko na ngai. Kolo na ngai na pesi yo matondi. Pona ko batela yo bateli ngai. Kolo na ngai na pesi yo matondi. Ko batela yo bateli ngai. Obundeli ngai etumba na mbula oyo. Na banguna na nga milimo mabi. Au nom de Jésus-Christ. Miracle est opéré. Nzambe alakisaka za vivant. Nzambe alakisaka za puissant. Nzambe alakisaki azana capacité ya ko bénir, ya ko guérir, ya ko délivrer, ya ko sauver de loin comme de près. Au nom de Jésus-Christ. Nzambe nazote ya komone Jésus-Christ. Onction ya nzambe elata maiwana pe mafuta au nom de Jésus-Christ. Ah Yesu. Et comme kisi bomela bosukola bilongi bo salelango bo mona miracle. Émission oyo même utalandi na rediffusion. Amona miracle na kombo na Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup à Papa Lokamba parce que édification est différent vraiment peuple de Dieu. Merci beaucoup. Bobenga. Motoza na posa ya rozula Papa Lokamba espace. C'est vraiment ba prime encore il y a bien. Au soro bengi te papa na zola ko espace. Papa na zola Papa Lokamba. Donc bo futa la nga émission. Ata bengi journaliste. Ata bengi PDG Chic Mukadi yo pesi mbongo kuna. Signaler to yo tourner ba émission ko sala malamu. Toza toujours édifié Papa Lokamba. Papa Lokamba na pesi bino merci beaucoup la présence na bino et toya suna bino poto mona 4 couloirs. De la femme. De la femme. Na mois ya février pour tout le monde ba miracle. Merci na mutunyo sur ta émission, merci na muto sabona na chaîne et ngana rosenga na yo koki ma chaîne yote. Kangama toujours na chaîne parce que chaîne oyo est différent biso au tel point to yebara bon Zambé tout le monde a ramené na Zambé à travers chaîne oyo. Merci na yo, merci pe na yo au s'abonner pour que ou la émission à temps réel na kasa chez Biso télévision. Ce que Jésus Christ de Nazareth au azali sponsor numéro 1 ya chaîne Wazongité tout le monde na lisusu na ba émission nyonso na kasa oisika. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.